pasteur. Oui, bonjour madame, bonjour na bande konyon so basuli bakwa kolanda biso. Vraiment na tombeli bino kimia na mabota na bino. Merci. Pasteur toujours le arrivé à président de la République obeta moma solo ndenge le kaki. Non madame, na lobina yo voyage yo avant banda bato bayebite, c'est sur l'invitation de la royaume de Belgique. Belgique a se sentir culpabilisé na ba poème belé au Belgique à sala entre autres ba mort yaba Lumumba, c'est la Belgique. Bamor à Bassimo Kimbangu, la Belgique. Bamor à Betien Tshisekedi à Mulumba, la Belgique. Bamor y a battu belé. Et de deux, Belgique a kotisaka makambu belé à Mabé Namboka Nabiso. Maintenant Belgique, Azalaki peut aussi n'a pas compte à rendre financièrement la République démocratique du Congo. Il fallait à devoir la RDC n'a bambongo et belé. Maintenant Belgique, Abandaï Koluka, président, Nani Oya Malamu Akoya Oya Kokopere Naye. Kobo sanate madame Belgique qui mutako tsaka fausse information na mboka na biso ke muluba ko so pouvoir te, c'est la Belgique. Et maintenant à sala kango pona ko effacer papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba na pouvoir. Dieu merci, ba combataka raison te, ba combataka solo te, Tshisekedi Etienne ne plus, maintenant son fils aye na pouvoir, Belgique a moni ke carte na ye et baby. Maintenant tant que Belgique a l'autre invitation facha kende kuna, il fallait Belgique attendre d'abord par les États-Unis d'Amérique, par un Abisso et puis par un Afachi. Didier Renders a joué avion, a commis Belgique, a commis États-Unis. États-Unis a posé au préalable. Pour produire Nangaï Fachi à quitter Belgique, voilà des conditions à remplir. 1. Yamba y a une qualité de président américain. Yamba y a une qualité de chancelier allemande. Yamba y a une qualité de reine d'Angleterre. Yamba y a une qualité de premier ministre israélien. Et sécurité nayo est au rendez-vous plus que même nengo sali la président africain soko reni rango Fachi Akoya. Brésil et Nani Belgique a salué Sengelaki et arrivé que Fachi Akomi. Tant que Fachi Akomi, je vous dis, il n'y a pas match. Parfois biso to kufa. Baotika Koyamba présenté Bayambi Fachi en Europe. Non seulement en Belgique, mais en Europe. Non seulement en Europe, dans le monde. Non seulement dans le monde, partout. Donc Fachi, bateau Bayambi Bangoisaka yena Jésus. Donc Jésus Bayamba yena Jérusalem dengoana et puis Moutaliboso Oyami Balé ne Bayambi Fachi na Belgique. Pasteur Guélu par rapport à un message négatif qu'il a qui va porter Pandi Licolo la présidente de la République qui est en Belgique. Ma message est partagé jamais là bas WhatsApp, bas Facebook et bas Bango Pandi Licolo pour le bani na ba combattant. Non madame. Ba combattant bala na potote ba combattant bala na qui ça précisément na 10e relémete. Ba combattant balaka na poto bakendaka na koti ya kozwa mukanda na poto na konta IDPS yango ba mema komba ki combattant na poto ba combattant te babunda wapi nga na bunda na China rambo wao IDPS mais comment est-ce que babaluki le président o abina babaluki puisque un ebele monté à mabe deux ba kotisi ba guerre tribale ko ba bokechu premier trois ebele nan ba répondre bangote ba yebi ke copie ya ngunda copie ya kosenga demande ya do ke le bain nango finanga Joseph na Canada et baby alors copie na bango et baby maintenant ce que kande komi contre Fachi copie baby madame eza pour ma Fachi na katide yebi sanga quel est ce combattant na poto asala ki combattant oyo Félix Antoine Tshisekedi asala na poto asate bango nyon soto ba osala ki combattant ba bokechu basano na babokungu ikela Fachi ke poto na 1985 na 85 bango ba alaka wapi. Vous comprenez un peu madame. Donc et ça on a babilo comme sous to ko tia ba odon mboka te odon mbo c'est inapte. Asa ba bibende na ba kingo c'est un fene ya tout fait. Odon mbo bokechu un inapte tout fait un bourri kokib. Vous comprenez un peu. Parce que yebisanga mutu oyo vraiment biso to kokolanda. Baliangando n'importe quoi. Baliangando tsala ko boma mutu akima Nigeria azu mukanda na mwasi na bana kimi États-Unis to yebi pa na bango. Na luki na jouer par na bango bokecha somba lupa mona barumbu a cause à l'intérieur ya famille mais ça déjà na sinake na jubelema kala mingi te ba combattant to kitawana oh menga na combattante madame le lobby soto jupe na tranquillité tika bisoto sepela na Fachi et alors quoi combattant mon Angleterre a fini nga lobi nyama chômeur olio luka musala ozolinga ka ko kumisa présence ba menefse yinda maelete travail on a ça les travail intellectuel musalo on a ça na Congo yé na Congo na mboka na ko sala ngote mais ko kengela mutakala ya kokwa mundele na poto nga na sala ngote oh ya sala nga na sala ngote nga na sala un travail noble et na yebani na Angleterre oh ya za ko le kayem tasakuna et
depuis les gens -5 mais via koki kobima na porte centrale te via bimina ndenga sima pour dégâts ezalaki liboso ya mukiete kulutu nanga Félix Emmanuel Mavakala vraiment musala kitoko maman nanga Marie-Jeanne Nkuta na Canada vraiment merci papa Edo papa Gustave Chibangu vraiment musala kitoko ndenge boyambi grand frère si na ye comprendre mec via anda okosanga via diaspora j'ai manda okosanga pour modèle diaspora bayambi vie à TV aux afins na sepeli pour le lope makamba musique na poto abu pia